Salut tout le monde, bienvenue sur Australie Congo TV avec Nansika Chulembo. Nous sommes en Australie, précisément dans la ville de Brisbane. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour dans nos supermarchés. Je vais vous montrer comment on achète nos poissons frais. Et ndenge bomoni wana mpiodi eza neti balobi à peu près $17 par kilo wana eza dollar australien. Dollar américain eza $10 dollar américain et omoni baoteka basorte ya poisson nyonso eza na Thomson, crevette et mabundu basorte ebele ya poisson. Bon nga leo nasombaka poisson na Thomson na mabundu parce que nakoki vraiment posa mbolongo et wana déjà na kalingi yango. Et ozela makemba na bok déjà bepise kalingami na ozela makemba